Mutu wana binemi te se kozala na mokili ase oyo te. Po binemi aka mutu boswana te, binemi aka mutu bobunda te, binemi aka mutu bozwa problème te. Mutu musu alingako kaka te poza kitoko. Mutu musu alingako kaka te po lataka bien. Mutu musu opesaki kanda po bozwi na yo ya koka ya koti. Fo binemi bala. Si ndeni oyebake elamba na batongi yango bien te. Omona te mutu musu olati elamba batongi yango bien te. Fais batchango fente na droite. Fais batchango ni de baromo corger na batailleur. Faut binemi bazala. Faut binemi oyebage voiture na yo mo bimsa milinga, oyeba bakamunyoso. Oyeba oyebage démarche no ya bien te, oyebage bilamba wana esimbi yo te. Donc il faut binemi bala punition opesa bango. Yo zaka chic, mais bango ba nzuluka kaka. Yayo yoki mutu na mokiliko soko za na binemi te ozana lokola mutu za na mokilo ya sete. Binemi eza teke kaka mutu boswana. Mutu mususu okokoza losali eloko te me ye akoma omona neta za inemi na yo. Na mokili ifo ozala pe na binemi. Parce que babwaka libanga kana manga oetela. Donc na mokili faut zalaka na binemi pona o vivre malamu. Parce que binemi wana ndi mutu basala ki oui so moni ki batu baotia oka ebele batu batala ko olinga pe kosala bêtise te. Olinga toujours kokende liboso parce que binemi na oba kufa soni. Donc na mokili faut zalaka na binemi. Bango ndi mutu batombolaka. Et puis so na mokili bazo lobelo te se koza eloko te. Na mokili faut ba lobelaka yo, il faut batiaka yo ka. Wada penza ndi ozo vivre malamu quoi. Na mokili penza il faut zara na binemi. Se balobelaka yo te va dormir. Mutu mususu na mokili alinga ko te ka poza kitoko. Mutu mususu na mokili alinga ko te. Po amona ko ka bien. Donc tango yazo mono bien yazo lingo te. Tango yazo mono za kitoko za danger ya o lingo te. Siko to sala ndeni. Po yo linga nga te fonga na pakola makala. Jamais. Kendo lala. Kati ya matonge maison de passage na biso ya goyo maison de passage na biso ezana ba climatiseur ezali climatisé maison de passage na biso ezana matonge na Irebu A37 maison de passage na biso tozana ba appartement où ezali ya 2 chambres salon cuisine. Tous les 2 chambres, on est dans la toilette na kati. Maison de passage na biso tozali na appartement. O ezali kaka salon, salle de bain, chambre na cuisine. Tozali lisusu na appartement na biso o ezali appartement ya pamba lokola chambre na toilette. Toilette na odo salle de bain na ona kati. Chambre o ezali ya pamba o ezaka na salle de bain okoyamba bapaya na yo na kati. Chambre o ezali chambre salon cuisine, salon ezali ya munene comme okoyamba bapaya na yo na kati, comme okoki koyamba bapaya na yo libanda. Mai na biso ebimaka kitoko. Courant na biso toza na balune ebele. Toza na groupe na biso soki courant ekeyi totie essence na kati ya groupe. Ndako na biso ezali sécurité, ezala sécurité ya makasi. Maison de passage na biso na matonge toza kobengisa bino. Mwana nyonso tu ya poto. Benga numéro oyo ozomona. Appartement chambre salon cuisine. Moni kuna toza na basali, toza na banduni, toza na nyonso tu. Congélateur. Réchaud. Cuisine sur l'eau, appartement, chambre, salon, cuisine, cuisine dessous, cuisine dans l'espace à monnaie, tout dans le congélateur, tout dans le frigo, tout dans le micro-ondes, tout dans la cafetière, tout dans la nyonso. Donc, eloko nyonso ezala na kati ya cuisine eza awa.
Oui, appartement na biso oh mama bijou lobaka, appartement simple. Tous en a deux sortes d'appartements simples. Tous en appartement simple oh ezali à $15 par jour. Tous en appartement simple oh ezali na $20 par jour. Mama bijou soka koloba $20 ou loba 20 euros, ça dépend ya pays ni oyo vandi parce que euro na dollar pour le moment ezakaka ndenge moko. Appartement na biso bozo mona mbetu ezali appartement oyo ezali appartement simple toza kozwa yango na ba séjour soko osala plus de 14 jours to kozwa yango na 20 euros par jour. Soko osala moins de 14 jours to kozwa yango na 25 euros par jour. Appartement na biso ezali na garde-robe na kati, ezali na télévision na kati, ezali na frigo na kati, ezali na cafetière na kati, ezali climatisé. Ezali na mbetu ya 2 personnes. Appartement na biso bozo mona ezali na douche debout ya kitoko, toilette na biso ezali propre. En tout cas ndako na biso oyo appartement na biso oyo bozo mona ya $20 par jour. Yango yo eza kitoko makasi. Toza na appartement oyo ezali ya $15 par jour. Yango pe ezali na biloko nyonso tu ndenge bomoni na kati, sauf que kuna eza na garde-robe te, kuna totia régal moko likolo oyo mutu akoki koya kotia ba valise na ye likolo. Contactez biso na appartement oyo bozomona bokozala jamais dessus. À part ba appartement simple, toza na appartement na biso oyo ezali chambre salon cuisine, toza na appartement oyo ezali 2 chambres salon cuisine. Toza na problème ya maïté, toza na problème ya couranté. Notre appartement eza kitoko, eza wana pona bino bana ya poto. Benga mama bijou, contactez mama bijou. Okozala jamais desi. Ndako na biso ezali na sécurité assurée. Mama bijou alobaka ndako ya $15. Zwa yango penza na valeur ya $15. Kozwa yango na valeur ya ba 5 étoiles te. Benga ngai na pesaka toujours adresse na biso. Adresse na biso ezali na Matonge, eza na Makampante, eza na Gombe te. So vous avez besoin ya ko vérifier ndako na yo avant benga mama bijou. Avant ça osala à compte na mama bijou. Benga nga la pesa o numéro ya gérante na biso. Kende visiter place na yo. Yaka zongela mama bijou pona osala réservation na yo. Borozala jamais desi ndako na biso eza wana pona ba séjour na bino. Merci.